Ya Gabi, to bengi yo 3 fois. En tout cas, problème oyo, ezaka na ya Gabi to ebite. Soki eloko nini oyo esalaka Gabriel Bolembo boye. To banda koloba liboso ke to mesala na ya Gabi na biloba loba to mesala na ya Gabi na biloba loba me oyo eza lisusu likambu ya komesana te bandeko nanga. Naza sirbision to yebi eloko nini o ezoleka na internet na minute oyo eloko nini o ezoleka biso nyonso to yebi. Alors ya Gabi alekaki na émission Mao Givule alekaki na émission alobi na ye azaki na ye free ya koloba concernant Karine ya Mado. Alors comme Karine ya Mado na Gabriel Bolembo baluba na rate toyoki o epesi. Tant batuni Mao Givule à propos ya Karine ya Mado, Mao Givule lobi relation ndenge ye azalaka na Karine ya Mado. Alors na retour nango epesaki bien te tomonaki mama biso Gabriel akendaki asalaki pe émission pona ko corriger Mao Givule. Bando nanga na otela bino boyoka mwa parti yango avant to continuer na analyse na biso. Mais ya Gabi il faut soigner na bandeko na yo surtout. Omoni mutu moko kozala na conflit na bate belé ezara vraiment kitoko te. Ezara vraiment kitoko te surtout que ba âge ezo poussa na déjà ba âge se kei eza vraiment malamu mingi te. Bandeko na otela bino audio boyoka ya Gabi réaction ya Gabi après émission Mao. Boyoka façon ya Gabi à réagir et ça li malamu te. Et ça li vraiment malamu te donc epesi kitoko te. Toyoka toujours des balais qui wana balais qui bawo soka lokona biso ne to kena ndeko oboyo kaneza Mao ça peut pinda susu mais balais quand le ba balais quand va manquer biso respecter ah mais oui ba manquer biso respecter peut-être ya balais qui muso mito edoka nango akipa mto manquer te mais balais qui devrait parce que la tête balais qui a bien bazar balais qui bazar balais qui c'est bien non bazar c'est qu'on entend balais qui bazar tellement belé mais je ne pense pas que si on a coûté na madame, il est quand même madame, asa maman mona, asa moi si à mon tour, asa responsable na m'amener l'activité ba maison et là sa vie. Si on a coûté na Karine Yamado, on manque un respect. Et si ka problème bandi. Ngai so moto lingi guerre nanga na internet. Surtout so za kilo lokola nga to sala guerre kitoko. Mabende za na popolo bana pam pam. OK, no kitoko na internet. Bandeko oboyoki wana ezalaki Mao Givule ya Gabi na Karine na Karine ya Mado baloba na te. Wana to yebi ya Gabi na Karine ya Mado baloba na te ekende zonga na internet esala ba makelele pona ya Gabi na Karine ya Mado. Alors Mao Givule alekaki na émission alobaki concernant ye. Kota la makambo Mao Givule alobaki bandeko nanga alobaki vraiment makambo ya solo. Bomoni na monde théâtre na biso soki bango mo mikolo ba se respecter te ba mikepe ba ko respecter bango te. D'ailleurs ezala ku déjà bongo mukolo soko lingi mwana mukia respecter yo il faut yo moko d'abord o banda ko se respecter. Eza makambo ekende la bongo ezala bongo. Alors Mao Givule alekaki na émission alobaki o esengelaki aloba ya Gabi pe aleki asali droit de réponse. Affaire ya Gabi bandeko ekomi likambo moko ekomi ya trop. Ekomi vraiment ya trop. Alors lelo to etolobela nanu awa chez Irsil Botelo TV to bananu eloko nini oyo esilaka te. Eloko nini oyo etindaka ba comédien na biso ba kotaka na ba rando ya makasi boye. Banani oyo ba kotisa Belvi kandi na sila bisalu rando lelo to lobelango awa chez Irsil Botelo TV. Alors mbote na bandeko nyonso o bolandaka biso na pesi bino mbote esika nyonso bozali. Mbote na bandaku na bino mbote partout o bozali yo ozolanda nga wano vandi otie pena kore am donc otie makanisi no pona olanda Irsil Botelo TV. Bisous na esika ozali alors yamba penda ba bisous na yango wana yamba nguna sourire. Bisous na yango wana bandeko na nga to partager émission ce que zambala liboso au côté na chaîne na biso en tout cas ko hésiter te na ko partager s'abonner donc ce za penza mbala liboso o yo koti na Irsil Botelo TV au s'abonner au commenter au liker au partager et au sala malamu mingi.
bande ko botela biso ba j'aime na ba vidéo yo ozozo ata kotala biso otala na téléphone otala na TV otala na ordinateur partout oyo kotala biso ndeko tela biso j'aime et osala kitoko makasi. Alors toye penza na analyse oyo po trop c'est trop. Batebele ba comment déclarer na kombo Gabriel. Ya Gabi aza ya moko bien aza ya moko auto sepelaka na ye. Toya koloba soki bolamu eza. Mais soki pe mabeza esengeli toya koloba. Na loba mingi pona okondane mutu te, na loba pe mingi pona oza pour mutu te. Mais na osala analyse ndenge tomonela makambu ndenge ezokende. Ndenge tomonela makambu ndenge ezokende. Bandeko nanga koloba lobe bele esumukisa mutu. Munoko elobaka mingi ebetisaka sima fimbu. Munoko elobaka mingi. Soki tobito zonga na kaya Diana Makila, Diana kufa, bazanga na barankine makasi na ya Gabi. Bayaka obongisa sima. Bayaka obongisa sima. Mais ya Gabi Diana lekaka lobaka na TV tolanda ngo biso nyonso. E bandaka no mobali nanga mwana nanga alingi mwana nanga e bandaka no abotolinga mobali alingi mwana nanga. Pourquoi ba comédien na biso babimaka na mibali moko mobala koza moko ya poto abimina bango nyonso. Toyaka olobela likambo. E yaka okoma na suka Diana Makila belaka akota ka hôpital. E mutali boso to monaka na hôpital ezaka ya Gabi. Après liwa Diana tomonaka na internet ndenge nini lekaka tomonaka ndenge nini ya Gabi alobaka tomonaka ndenge nini ba makambo bimaka ebele nde bakanela ya Gabi. Pourquoi? Parce que ya Gabi alekaka na émission wana Diana Makila zana na bomo alobaka ka babiloko oyo bomoni babiloko lobaka na émission et ça la pena malamu mingi te bandeko nanga ba comédien. Jamo ko ya pendo sokoli otemeka popokol mafuta. Oyo leka na émission mobwe pona palola ndeko no comédien. Et à propreté. Ka bana ngo boloba bana ngo mikiele loba comment manquer ba maman ba mbiaka théâtre. Pourquoi bino moko bo se respectaka te. Yango bo mona ka bana mikepe ba oyo manka bino. Kotala mao givule alobelo ko moya mabete. Mais kotala ya Gabi aye a pepouline en tout cas je ne sais pas quoi dire. Na ebité ce qui na kolo bandeni. Ba comédien na biso il faut bozala sage. Okoleka na émission moko boye ba poser ba question. Zala sage. Yeba ndengo répondre. Toto la démission à Davina. Davina apa toto la démission na ndenga répondre na ba question. Ba question msu ba kimango. Mais pourquoi ba mbiaka na biso théâtre ba maman biso mikolo théâtre bazo koko kima ba question msu te et ça la bien te. Lelo to komo mona ba bilobele comme belé na ba question théâtre. Dernièrement maman Thérèse autako loba autako leka na émission ba tuniye à propos Sila na belle vie. Ba tuna maman Thérèse Sila na belle vie na leki. Maman Thérèse kata maman na mpousse et bon belle vie akokana Sila. Ba bloko ane ba bloko mo créer ba polémique. Lelo fallait ba fan to ba talibanda ba yo créer ba polémique entre ba comédiens. Mais eloko ekamusa biso po ezaka ba comédien bango mo bazo créer polémique entre ba comédiens. Et ming ba comédien o ba créer polémique ba comédien mikolo. Bangonde ba oluko créer qui polémique entre ba comédien, bangonde ba oluko créer qui polémique qui songi. Et le ko ekabola Sila na belle vie ezala ki songi. Ki songi senga likambo moko ya balobaki. O ti lelo mutu moko azono occasion. Yo luka muninga te patuna muninga olobaka boe poani. Po bayeba soki po bayeba vraiment si réellement balobaki toté. Jusqu'à présent mutu moko ta luka muninga. Mutu moko luka muninga te.
bango mibale babebana et tozomona ezokontinue tokomona ya Gabi aoleka comme azalaka na ye fan kota sila aoleka pepuli ne pe koto alobi tomona pe Teresa comme azalaka na ye fan koto asila leki Teresa kuta lobaka sans frein mais notala bwe ba mikolo notala bwe bango pe bakoke pe kotia calme pe bakotisi pe kimia entre Belleville na sila. Mais pourquoi bossa langote? Ya Gabi likambu na ye batebele ba olobelango. Ya bien te. Il faut yeba ko répondre. Tolinga yo mingi mama tumba tolinga na biso yo. Ya Gabi tolinga ye mingi. Mais ba regle na biso ezaka ke ceux qui ba émission nyonso o ya Gabi oleka e créer ka alobaki boye. Alobaki boye et ça la bien te. Ba comédien, il faut beau changer. Mon qui les ont développé, hein. Souci banto kufa akana ko kufa te. Akufa, le loto balo la page. Mais souci banto kufa to mona ma Teresa alela pas possible. Mais tant souci banto zaki na bomoy. Barando o yango ka isaki na baon. Bando lobana te. Azwa mobali nanga. Azaka na place kolala te. E azanga ndapa kolala. E akenda kosenga pa batu boalala na émission. Na internet. Oye penzo paloli ndeko noe. Mais tant to kota barando, to yeba te ke liwe zalaka. Au quotidien dans mon na théâtre oh lobby kuna bo partage qui m'a fouta kopakola na tournage oh lobby kuna bo tsaki parfois tie parfois pesiyo yo tie parfois pesiye mais tango boko tabarando boko tango barando makasi oh boko ko réparer ngoti ceci banto senga na mama Teresa benga mama Teresa voir même na hôpital mama Teresa kende mama Teresa boye. Mais tant que souci akufa kitoyoka ki maloba nini mama Teresa banda kolela na munoko na ye. Abenga kinga e na boya ki e kamera na nga benga kinga e likambo akoyeba e. Toyoka ki ngobiso nyonso. Baliwa o bandeko na bino ba okufa e lobela bino lokote. Liwa ya Diana Makila e lobela bino lokote. Liwa Suzy Bantu e lobela bino lokote. Liwande kona biso mira esa. O asali pas même 2 mois na maladie. Et le beli bino pe lo côté. Bozaka na ba conflit. Bozo soa na akara na internet. Bozaka suki muninga sala ki émission yo po ye na droit de réponse. Bande konanga bokola. Bande ko ba comédien bokola boa mikolo. Boa mikolo. Barando on a bino mikolo et a kitoko te. Ba génération kutu ya ba mikie na théâtre. Ba la pena barando. Maintenant to mona te pena o aye abanjo polo la muninga na caméra to mona te. Bino da bon mona ta princesse Ilustar. Aye na caméra ba utune be émission polo la muninga. Jamais. Linda kaka Linda coach moko ya SB tano no ba ESB ya SB ka awa aleka na émission ba tune question wana ya sila na Belleville akimango soin maza mwana mukie par rapport ya bino Davina leki na émission ba tune question répondra soin baba na mikie par rapport à bino mikolo. Mais bino mikolo boye ba toujours ko répondre te. Ba tout nos questions mo be faut répondre kapo beta muninga mabaku. Mao givu la lobby o ezaye ke Karine Amado asunga ye azaka petite moko bien apesa ka respect kuta sunga ka ye penza na ba tournage so aza memela ke batu Karine a ko manqué respect pour sunga ye. Siko so ya Gabi Karine déjà manque au respect. Est-ce que et yango kalikambo ya kolobela mao givule. Mao lobi selon ye. Elingo lobate ke soki oza ennemi na mutu, il faut batu nyonso ba koma ennemi na ye. Elinga ye loba bongo te.
bandeko ba comédien vie auto vivre na olobango toujours banzoto ezaka ya biso pakula mafuta ndengo lingi tiango choko ndengo lingi serango pantalon ndengo lingi kende ko salisa sigeri ndengo lingi kata nzoto no ndengo lingi me boye ba pema auto pemelaka ezaka ya nzambe tango nzamba loba adesida kazwa pema na ye mutazala te eza batu balala alali ala mukita kei bino ba komedia bozaka na barando bino mikolo bwe ba vito mene lelo ete ya bino te ba vi ya lelo ete ya bino te sila na Bellevue obo créer la bango barando de abo mona bango baleki na émission o Bellevue bandi ko finga sila no bo mona te Bellevue azana douceur elo ni bolukela moi sur Bellevue mais to mona nde baya ko finga bato lokwa baya Gabi boza bato mo bwepe ofongola pe groupe no mo bwe telema makasi po boza ba génération moko na bandeko no wana basila ba Bellevue na ba mao givule wana bo ba génération moko mais boya toujours ko fingana na émission ko fingana esa kitoko te ya Gabi tumba to mesana ko tumba na yo me okomo tumba makasi okomo zikisa to mesana ye tumba to mesana me ya Gabi okomo zikisa ozo zikisa vraiment okomo tumba ngo makasi ya Gabi okomo zikisa ngo o tumba makasi esa propreté il faut y ba age pusana bwa suba mikete bwa mikolo il faut boye ba lo nini olobelo nini olobate po bwa de mikolo barando musuza barando mo botike lengo ba mikie o boya sika na théâtre mais koka mwa bino mikolo boye bozaka derrière barando bino mikolo boye ko finga ne komi domaine na bino en tout cas esa malamu te boluko changer esa kitoko te bote ya bano boya sima na bino bote ya bangoni so bino mo bozaka olekine émission palo yona tuna nonton boleka na be émission fingi muningo lobi après liko nango na buto lalo osambeli olali na buto okoto koti na chambre osambeli olali ya kitoko te la famille esunga te ba comédie bo sunga te to lembi bino ba milimo lekaka boleki na TV bo fingi boleki sepelisa batu te boa ba mama mikolo boa na bana esa malamu te to linga bino makasi metombo ko mosala bo to lemba bino botika la tande bozala ko ngana lingaka oyo bobombi yango ata po si to yebi ba position na bino me ya ofinga na kaboye eza kitoko te na émission bandeko nanga mama okofinga na émission ana bana est-ce que bana na yeba osepela nango est-ce que bana so baleki bamoni nde basaboli mama na baona internet baosepela nango mwana ya muninga no star est-ce que opesa respect soko fingi mama na ye opesa respect en tout cas bo se respecter boza mikolo makasi bo se respecter boye esa kitoko te bako finga naka na internet po o alekaki alobi eza bien te eloko esa bastar na biso boye po bolingi vérité te so muto ye na vérité bomona ngo lokwa machette vérité komela bino lokwa mopanga bolingi vérité te bo sepela pe mona ba vérité et ça la bien en tout cas to komo lemba bino babloka yo muto soka sala émission faut droit de réponse et salama to lembiango ebimisa bino ba mikie bokola bosala peta mutu pas sala émission droit de réponse et salamité et ça la bien aliro et sepelisa batute Diana makila va kufezaka kabwe Diana ekomaka okende bwe komba Diana ozonga bwe komba Diana nde mona suzi bantu bande kubotika barando o tona poso amone bemba comédienne lisute
botika barando oyo eya kitoko te. Merci mingi na batu nyonso o balanda Irsil Botelo TV. Merci na banda kuna bino sika bozali. Bandeko na nga tango tali émission oyo zwa tan ya ko partager yango. Zwa tan ya ko aimer, zwa tan ya ko commenter. Ce que eza pe mbali boso koti na chaîne na biso en tout cas kobosa na te ya ko s'abonner pe ko fina cloche ya notification pour que prochainement tant que tu ba analyse na biso et comme la yo directement ozwa notification. En tout cas toka ki pasi tolobi to lekisa likambo te to ya nangono liboso na bino likamba ya Gabi likamba Mao Givule eza likambo moko oye ekomo pesa sko pasi ekomo pesa sko pasi yango tolobaki jamais to ko lekisa ngo il faut to ya nango liboso na bino yango to yaki nango liboso na bino pona to meka mpe ko pesa conseil na ba comédien na biso po monda lelo to eba lelo mais oyo zo ya après 10 minutes to eba ngote isa nzambe nda jiraka ngo alors bandeko nanga ba comédien to eba otambola barando e anango eloko mote bo push musala na bino nde kende liboso bo sala effort musala na bino kende liboso barando ana ekitia musala na bino esa kitoko makasi te wana tokutani mbala sima bandeko nanga to bosana ba j'aime te na video bisous bye.